nyokola ngai koleka moto akatani makolo na train en pleine vitesse tala ndenge obrayi motema nanga metabolisme nzoto oyo ezangi moyen ya kozongisa motema ya moto oyo obomi nga na yoyoyo toza bikela mwa nzambe lokola Adam na Eva. Edino image Banza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Edino image. Edino image. Edino image. Edino image. Ouais. Edino image Banza Sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo. Donc vraiment Babézer au Péba, Panique de Djobour avec Yannick pendant son Congo, Yannick Wenge Bobité Fatima Maé. C'est votre émission présentée par Yannick Wenge, Motona Kibunzambe, Motona Godan, votre émission. Ola 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 ola. L'organisateur au Péba, pendant son Congo avec Yannick Wenge, émission moi quoi na Djobour. Alors Yannick Wenge alobi ke boti ke la place parce que ya yé pour nous corriger babino o basiti ya mike take nga bese de Djobour na confirmer yango oni yo tika place Wenge akoti masolo ako ay Ciao. Y'a Patrick Marois Vengi, mon mari space. Y'a Marois Vengi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Vril Léon numéro 25, baby agence ya grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, tous en bas service, ébélé, routine dans carton, routine dans bilamba, et puis tous na service, moko futimbongo, mutaza na kishasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na kishasa bakokundaye, kitoko, chez Patrick Malouavengi, balobi, service kitoko, Soro Lingo Oumela, Foya na Riléon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngava ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya liaka ndamba tinda ndam so kende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Riléon numéro 25. Bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboy besoin nante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Riléon numéro 25 umela Moi c'est bon, franchement je vais faire des téléspectateurs de la 3W Panza sans bien Congo, la Big Panza sans Congo avec 50 appels de serviteurs à l'année pour dire moto qui nous a mis moto à deux dans la Big Panza c'est tout ou bien avec la sœur pour parler il a deux dans le il a après c'est-à-dire
Alors cette émission, c'est votre émission qui est une émission de divertissement, l'émission qui permet à découvrir des artistes musiciens, des artistes indépendants. C'est votre émission, l'émission Panique de Djobou, Djobou Moumendimi, toujours parce si partout comme pendant ça au Congo, c'est souvent ma casse et c'est sinon nous sommes obligés alors cette émission, c'est votre émission, une émission qui vous permet à découvrir des artistes et musiciens. C'est pour cela aujourd'hui, on va en 4 la Yovi, la Djobou, la foot ici. Dans un 4, il y a un salon BBC de Djobou, les deux coups artistes et musiciens, Ardine Zambé, on a 4 foot ici, c'est les autres bêtes, ça les bêtes, on a 2 mois amnistie, quoi. On va donc te laisser peut-être tout à l'heure, tout le monde a gêné, c'est la 4 de l'émission, la Panique de Djobou. La Panique de Djobou, tous les musiciens sont Djobou, artistes, comédiens, tout le monde a 4 Djobou. Donc il y a même la 4 émission à Panique de Djobou. Je suis déjà avec mon invité, il s'agit de Ardine Zambé, Ardine. Certains même tu as vu dans le salon, c'est Djobou, on a fait des sites, on a fait une ville, on a Rocky, c'est plus fort dans site mnene kwanza sana Kongo émission mnene et donc merci beaucoup Ardine Zambé. Pourquoi Ardine Zambé? Comment Zambé? Pourquoi déjà on tue merci pour la question. Pourquoi Zambé m'a dit c'est Congo la public qui fait de la bonne musique ndenge ba deuxième fois ya Congo avec le toy malwa garçon on Afrique ici va faire du Congo avec la donc on est va faire du Congo ici va plus Congo c'est que ça validé moi ba yoki pour me souper bazar avec la popi papa popi voir comment ça va Salem je me suis pas là bien ba Jésus bazar so là c'est pour faire dans Zanzangi Zanzangi na moto et c'est pour la charge mais je pour la Zanzangi la communauté la papa popi ba Jésus c'est le et pas moi tout ne va on a la Zanzangi on a parlé de Zanzangi la baba. Merci beaucoup. Madame, on a exposé le matin, on fait parler de celui-là. Et nous, nous, on pas. Maman Joséphine vient de me parler. Maman Mimi maison en frigo. Quand ça demande, on a la mission, on a la mission en casse. On a une mission de l'émission. On a extrêmement de ça en fait. Extrêmement de ça. Motima mosuni ya 500 grammes avec kilo ya mishiga pona yo Simon Mourinho je vais te tendre mamisa koko moneli ngai maluna mate bébé c'est de Djobou bébé kabangu presque c'est bien ni que il faut faire rire lito magasta ngai ya dinzana leli na koa ya dikwene Merci beaucoup, Yves Malou, réalisé par Yannick Ouéké. Et Yannick Ouéké, Fernandez, tu as simbaki clip wana Yves Malou, les autres ma samedi, tu as un concert en samedi on a vibes, bazo l'exalix sabati, donc sur mon compte, tu sali, tu as mis ta concert, samedi tu as un concert live, il y a un clip. Les alors tu veux inviter dans le tour, le Maraville, Béréa, Radbeck, Rosettelville, partout. Le inviter vraiment samedi quoi. Mais vous avez signé la mise au clip pour les hommes manélés qui avaient oublié. Pour ça, tu veux que mon tour à deux dames. Voilà, tout est là, tu es c'est le retour des artistes. Merci beaucoup, Fidèle de Sénégal. Merci, c'est vraiment, moi, c'est voilà, ça veut dire la série de l'ensemble, et ça veut dire la patron. Vous connaissez la patron, la voix, c'est BBC c'est le TV la Sarah on a un BBC d'Afrique qui s'est créé en place là pour comprendre vraiment match avec tout le monde. Ardine Zambé normalement le on a Djobou pe na ville BBC musique ba musicien bozo bunda ba musicien bozo kana ya na on ko to bakangisi on ko to apetisi on ko pourquoi Ardine
na komona mambo ezalaka te moni bapasala bilo wana babaartiste eza bato baya bafana na wenge bakomi bamusicien mais ambition azali na ambition koma musicien nde azalaka na ambition na fana eka surtout akomi musicien akomi musicien mpo bashai cadre meza mpasi ebele bakoma olumu na bitumba ebele bakoma olukalike émission bayambi afingi bato na niveau zero soki na minute bafundisi na mochache ozofingi moto babengelo bapolisi peut-être nga na bakona émission tokokoleka finga bazona émission ma molelekesi kasi komi bongosi biso tokoni bongo nana ya style wana bango babele nango bato oyebi babana basolo wana nde baye nango nga baradise mpe nakoti na chaine na bango sadi so oleki kaka tous les ministères congolais oyo baa na afrique du sud nazolance appel ngai ardi nzambe soki ofinga nga wana na beka street te bawana tokombena na biso mpo eza toza bastar sokomprendre bon star mpona bato ndeti mpe osokwata mpe na soni na bafinge to me ema mpe sofinge bekacho ozokomprendre mpe lokwana okofinga na bino mapoemet mais na minute osko balance appel oyo akofinga na di nzambe na beka street na la police nafungoleli kesi merci beaucoup kaka kuna na beka street kaka na beka na oviteke eza na ok mais sikoyo adi ozomona musique na biso bakongolais bafutisi ezokende par rapport à ndenge oyaka futisi par rapport à musique otieleka musique na futisi ezokende bon ça c'est mentir na minute oyo l'Afrique du Sud musique ekende elengi mpona nini liboso l'Afrique du Sud bachanteur baalaka to babimika to banenini lelo oyo Afrique du Sud bamusicien ya solo oyo babiso toyi po penesaka so oyebima te baseki olongo mpona boyeba to ati nzamba lekio différence ya mona na minute oyo l'Afrique du Sud ya mona na musique bafututu baokipeti mais sikoyo na minute oyo moseka na afrique du sud po bato baomi na oreille neti biso so toobeta eza mpasi po tosala mpia epike bana wana bayembaka na ndenge solo mai na bato mosusu wende fo tambusaka kamera na jobour ela bato mosusu babetaka ba 4 personnes na concert baza ebele otanga kombo te na ofula bango bato baconcert na bango badécouvrir ozobaporte pese le jobour aza témoin pese le jobour biso mai fi esarani aza témoin ya yebi baconcert obetaka ba 2 personnes na babiso tosala baple molongi kiti esili biso obetaka baconcert nyataningasenga soli bango kuna makambo wana ya mati. Merci beaucoup, Baby c'est le Djomo Ayoki, les témoins. Le Djomo on va prendre la question. On va voir la question de la 4 personnes. On va bien les c'est qui sont. Dans le but de celui-là, le City, orchestre a besoin de ouais, Melody City temps normal. La condition est rebelle. Il y a toujours la vibes. Semaine wana tobeta concert ya hommage ya masa na biso animateur andowimbo pa JB cellulaire yala bino to masa na biso yala nde nane to afami mote kesona mo reposa pe kesona mo reposa pe déjà kesona mo reposa pe badiscuta na mto ya dayeti mais azala vieux ou petit wana etadi na ndenge ndole toka masa tobeta hommage na ye biloko nesala bana orchestre na biso papa oyo bakufaki topeti hommage ya papa oyo bekangi ntina kini balongoli yango ti so na minute oyo toyeli bango soki ya cellulaire tobeta mosuku ya studio toza baartiste soki moto akufe cellulaire azalaki joueur toyeba tosala hommage te comme aza musicien donc il faut po wana aza département wana biso il faut tohonore ye po asalaki mosala moko eyebanaka mpona bakia bien batie bino cambebilela mwana nganingutana waja amwana nzira ndenga mweli oyo sia biodunilele mamwani ndegelanga mwana ibile wana beto
ezaki ndingwe vimwa mukolo ezaki ndingwe mama musicien faut savoir nyonso esiko bino elisiti badépart mosalamaki na bamisi baozodola bon eza question okoya te eza kaka ke biso eza entreprise ozo comprendre biso eza entreprise tofutaka bandako awa toliaka awa jamais siko tokolinga ndenge wapula ye moko mutakota longo na minute oyo sikoyo tokomosala ndene so olongo ye osali lettre eloko amasa na biso oveli parmi balongo asala lettre nde na minute oyo eza nano epa administrateur na biso oveli nayangaki na émission eza déjà pendant sa congo côté déjà donc alobaki apesaki bino mboto abengi nécessairement malgré c'est le seul malgré la voix en orchestre on a été mais apesi bango mboto apesi bango conseil parti bango généré problème mais biso zo okotya mokanda te ngai naoloba tanke membre ebonga te ozo comprendre tanke membre ya ovela kotiki lettre na ezema administrateur na biso Rayon Soleil Patrick Asabi na pesi bango desika aza ye nde moto azwa bamakambo biso totomona balettre soki barépondre ye lettre affecte eza lettre na ye moko lettre na ye moko yaki nango na mouvement po eza entreprise ane na ye biso mouvement monene moko biso oyo mouvement baluki bakombaka yango générique à parce que beaucoup de gens l'autre connaissent en cours mais générique aujourd'hui dans l'album la bino ils ont cours au fil à moral ils ont pas mettre à donner l'album est limité album on va bien on bah si ça d'abord on a encore biso la méthode on ça single 3 rumba na générique to petit la 2 rumba titre na on est limite on joue que maman moi je ça maman to petit la 2 rumba to petit rumba mo Yves Malou beti bon wana papa oyo mbala ezaka ya biso yana diske na biso tosika na chambre ya kai beshi mbana générique la réception obimaki ya orchestre ya génération petit jésus baobenga yo oke kuna babibli okendaki parti okolonga mbongo lokala mingi te ozolonga nango medisi te ozolonga charge ordi nzambana ona mbongo charge ongana nango funa mbongo la grand chanteur bokuna baake ndeti na ndiebisa na yo oyo yebi yebisana wabetsa mabolo wa ngai wabetsa bato mabolo wa kokanga yo na émission makangi toyesu makangi atunika la question nga naza mwana afrique du sud ngange nasambo aladi nzambe peta baprêtre tu ya mbongo oyo okanganga bosambwisela baprêtre peta baprêtre nyonso na mboka oyo aladi nzambe merci beaucoup tokenda biso na sujet na biso na journaliste tomobonga autour ya baquestion parce que question biso eza sur notre comment yannick oyesu bakangi wana na tuna wana te dans cette émission yannick wenge boyebi panique de djobu toyambaka masolo baartiste ebetaka masolo na biso masolo ya baparcours ndenge makambo ezalaka adi nzambe lelo musiki boobeta bwana noyela samedi oyo bookande cellulaire hommage la semaine wana sala eza concert moko baclip na biso bavideo na biso ebimi bon tozobeta ndole samedi oyo tozoteka bavideo bokamba to boteka tozoteka babi bokamba nani alobi moto alobi alada basala nini babi bosali clip moko bobeta concert apo bokamba basele bosomba te yoza mobandisa monene na mboko yaka jour wana omona niveau ezotekama po déjà bato bayoki dali solo nango bazobengabenga eza ndenge nini samble nani kuta bobe bimiti wana ezaka flash ya tekle ya Yves Malou na ya papa wemba wana tolongoli bamisie mosusu oyo tobengabengaki comme na compte ya diske tolongoli na bamitu wana totika biso mona tolongoli roi kasila tolongoli eserta tolongoli kacherel bato eviteka bamwanaeske roi kasila beta misiki wana biso na mboko kena bato fasima ndako mpe alia
Waka sila babiso wa moto si koza mekeba na batrofasi mandako wa. Trofasi mandako. Kasi trofa mwa boza ki bosoli na mutande ni banyama bazana fibu na mwana simba lenzanza. Ya waka sila ibo. Na sipoze kala. Ya ba mseza komo après na fona za trofa na simba banyama bazana se na simbi to ba loba trop. Ba loba déjà. Bu peut-être pas que na kelo mwa simbi so ngo mais ça te vérité. Asimbisi kasi to loba waka sila ngo pesa wana za wa fait. Qu'est-ce que tous les secondes d'action sur ça? Ils ont des bons coups. Oh, on a si la meilleure chantier planétaire quand les mois le va meiller la mission est carrée à mon place. Ça va parce qu'on a payé ta vacances de la vie. Ah ben Dani. Pourquoi pas? Ah, le monde est pas même. Waka sila. Ah, le monde. Pas les gens à vous voir guys. Et là on va appeler la boga. BBC de Chobu et on va BBC de Chobu à la Melody City. Yo ni ba ko ta nzambe. Attention, non ni mo mandi mo abatu. Mandi mo abatu. Mandi na PC mo to sika na meilleur chanteur planétaire. Ndengolo. Mais on va que à l'équipe biso. Et on a tout nio à l'équipe biso na nini. Na ko. Ko yinga banda nzemu na bino ya masha papa. Tanga nzemu na bino. Ukisi mtumsaka. Ya banda yo na yo zala kipo. Oui, moi non mais ça va bloquer kati. Mais toi tu te trouves là terre. Ah oui, c'est comme le besoin problème. Voilà si là, on y a dit oui. Oui, a dit oui dans le potayo. Merci beaucoup, téléspectateurs. Merci beaucoup à mon frère Céline Dibolo ensemble de c'est l'ambiance de cette émission Panique de Djokou présentée par Yannick Wenge. Yannick Wenge n'habite où? Oui, Yannick Wenge notre femme. Oui, Yannick Wenge ce qui nini. Aussi naza filet, aussi boga. Yannick Wenge moto na deux dates. Ça dit Yannick Wenge moto na deux dates. Oh le fait nanga Céline Dibolo le beau sa mère confirmant. Un patron nanga il va dire Panza Sangwakongo. Ah Sangwakongo Panza litala de l'eau Djokou. Panique de Djokou, Katerara, il y a une émission d'addition. Abi Zambé, dans les musiciens, tout le monde s'est inspiré, je ne peux pas comprendre parce que le monde est encore assis là. Je vais expliquer le mot, je vais comprendre que nous avons Zambé. Il y a un an, il y avait comme une amour, c'est bon, il n'y a pas eu de tiki, on n'a pas si yawa. Amour, Nirina, Pesayo. Nazalaka na esika sepona ya papa. Yokotikama na nyokwama nakonyokoma na nzembo oyoka te sur place nakina papa na ville so badino yobena badela si mwana na biso ke babelo zotanga wana matro biso kotonde musala talaka musala na zero so forme tu mususu okanga nani bavele mana tena bolingo na nimaye alane mafara silisinga lendona nakina baeshaki parce que bon nana yemba vocal ya mutu na voix oyo asali to exercice pe ba moyo mo ça ya master na wana ni Fabigas amu marezo nyokola ngai koleka moto akatani makolo na train en pleine vitesse tala ndenge obrayi motema nanga metabolisme nzoto oyo ezangi moye ya kozongisa motema ya moto oyo obomi nga na yoyoyo toza bikela mwa nzambe lokola ada na eva ndenge bebe sedizobu wapi na dejime nga na yoyoyo toza bikela mwa nzambe lokola ada na eva. Merci beaucoup, Ardi Nzambe, merci, bien tout vous comprendre, bien de vous juger, on a un titre. L'émission, à ta vous télécharger, à ta vous t'aligner. Moi, dans mon émission, je suis dans un arbitre. Dans un 4x4, la 4x4 à village, dans un rapporté, dans un contre-traité. Oui, il y a fini, à ta émission, on a 60 à Congo, il y a une polémique, il y a un film. Donc, tu as un projet, il va y avoir un gouvernement qui va il y a beaucoup de gens qui ont dominé donc dominé dans la moto femme la moto l'état dominé le temps tout l'été pour la moto femme en fait ça me moi on va faire des émissions on a invité le gagnant on va projet ni la bino le qui c'est besoin de ça la nuit maintenant on va monter le sur la 4K l'émission la plus panique de Djokou au fond la munio on va assister la Djokou on va aussi quand ça va ouais bon j'aime le 10 c'est ça ministre tout ça va projet wanaweza kukabola te ni kuwenge mtu na bunjambe wanaweza kukabola te wanaweza
stratégie. Stratégie. Non. Tokoteka ngo oyela caméra omona nde toteka ngo sarene sarene omona mpe bato bakosombela ku bato mosusu baoya te ekosila balo nyonso samblinga na yebisi sokoye omona ozo comprendre nadege témoin nadege ali makambo oyo nadege mwana biso suka ye makambo otu nadege kaleza mwana ntuka ye ayiba makambo otu nde bebisa ndoko oje kua bambote ebele nano natalisi po émission internationale natalisi na mbote na london leki nanga mwasi natikala libele pa mama na maonela mambongo na londres grand sere nanga neli mambongo na londres grand sere nanga mireille mambongo na belgique grand frère na ngai Misha Mambongo na Chicago na États-Unis bébé na ngai bébé Bonté fils à papa midi toza na Dubaï ndenge za kala pesi bango bambote esika baza sans oublier babi mwana mwasi oyo akangi jombo donc yeso eka aza te sadi bamatanga sadi omona babiloko ebiso su bamaya miso omona bilake babasi babebi po yatalaka seki bomaya miso bimi BBC de Djobourg international naobi yadi boyenga bakise su BBC d'Afrique du Sud fia Sarando Nadège Balesi mwana basuka bale Kaleza merci pour la correction Kaleza napesi susu bana matonge équipe nationale Al-Qaïda napesi bamasa na mato bamisien oyo baka na mboko baolingaka nzambe na olingaka nzambe te nsima ya kamera Cédric balobi mwindo ya ngolo osanti cameraman moko mwindo ya ngolo omani mwindo wana kotelisa mote eyo fozalaka bomoko mwindo oyo eza bapiese rare Cédric toko génération wenge donc bato tu balingaka ngai salon BBC banzele tu yake basala na makati awa Deborah Maluchi Maman la Sostène Emmanuela Cédric Mousso les merci beaucoup Kazadi donc Bino tout merci beaucoup Andy Nzamé d'avoir apporté votre disponibilité au sein du salon de BBC de Djobourg merci beaucoup Léonis à la Soukate moi tout Léonis à la Soukate c'est vous savez, nous sommes arrivés à l'Apocalypse de cette émission, Panique de Djobourg qui est présentée par Yannick Wenge, qui vraiment là, SRO va bien présenter une émission dans laquelle nous merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Mindouma. Pour voir de Londres, merci beaucoup. L'équipe Nyon sur la Panza Sangwa Congo, nous sommes plus nombreux. Nobody stress, y'a Patrick Marois Vengi. Nobody stress, y'a Marois Vengi. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oyinda, Oumela, Soko Yen agence sauté, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Vril Léon numéro 25, Baby agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le Koma Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumélate, pour la carte agence Oyo, tous dans la service ébélé, routine dans carton, routine dans bilamba, et puis tous na service moko futimbongo, mutaza na kishasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na kishasa bakokundaye, kitoko, chez Patrick Malouavengi, Balobi, service kitoko, Soro Ngo Oumela, Foya na Léon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Souka l'agence, ba Maman Paris, Bana Paris, Bana Bella, ba Fongole Biso, Loka Kitoko, vraiment ngo Iumela, Hatina Blo on est car awa, po bilo on est comme Kitoko, na bakine, pour ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya dia ndam batinda ndam so kende na Kinshasa, alors pour kende Kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Léon numéro 25. Bala poto boya bo Oumela so bo yete fedi bo Oumela te ay baby ay kufiu Maman l'agence agence aboye besoin nante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Léon numéro 25 Oumela alors
Yannick Wenge alobi ke botikela ye place parce que ye aye mpona kokorige babino oyo basiti ya mike take nga bebese de jobu na confirme yango omoni yo tika place Wenge akoti masolo ako ai kosapete po miso esesalo pasi emiso eza moko panda sango chobu avec Yannick Wenge botunanga nini azalaka moko mbali kitoko mbala mulai bomanga to bomana te Jésus Yannick Wenge Edino image Banza sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image ouais Edino image Panza sango ya Congo sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo